atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristue bibie super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka super weekend Olanda Kabibi super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu Bende Iya Gabin oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola Bibi Kapinga oh Kapinga wani Je suis déjà avec une personne que vous connaissez. Ceux qui n'ont pas de commoné on a yebi broyer ben vraiment té. Mais je commence d'abord. Il s'appelle Blaise. C'est un drummer. Il y a équipe à Mouné vraiment BCBG. Mais oui, beaucoup de coco maman moukié koluka koyeba. Il est déjà avec moi. Il s'appelle comme ça Seguin Magnata mignon garçon. Comme on est vraiment un solo à Blaise, si je peux bien le dire. Il est déjà avec moi. Bonjour Seguin. Bonjour, 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 bonjour. C'est bien vraiment pour le week-end na lelo oza ko se sentir ndenge nini parce que tu es déjà na émission super week-end lelo ba ko découvrir ndenge nini c'est bien à pasaka week-end na ye. Ouais, week-end nanga déjà ça s'est passé bien, donc déjà tant que nana bino boy nazana yo boy donc ça va déjà. Et je les bien et puis on a un concert n'a pas quoi donc voilà. Tout autour il y a table nabiso c'est gain un moment ba tout monde nabiso vraiment ne to passer week-end na c'est gain bo remona c'est gain nanda kuna ye ndenge ni abima rapport que nous passer pe week-end na ye ndenge ni nazala nanda pendant ba week-end na ye beaucoup monde ngo tout au long qui a émission oyo mais dans cette émission on a baxé moi rubrique moko de questions surprises pour l'invité en dehors il y a la question week-end. C'est bien par rapport à Ndenge Obanda, Tilelo, si tu pourrais bien rappeler les téléspectateurs, peut-être balando na émission Moussou les kate na ano pesa. Moi je cache un peu date onga na yebi et c'est bien par le moi mouké par rapport à Ndenge Banda musique na ye, Ndenge nini Banda, Tilelo. Ouais, na outi loin donc moto peut commander tout ça na niveau donc faut outaka musika donc na outi musika vraiment so na bina na relater bango histoire na relater ngo pena comme ani donc eza pena moi mulai mais na beti na orchestre mike na matete na beta ina gotie musika na beti suna swede mogo ya master na biso mobo ya fondaki yango eza templa wana toalé na bakinsaka na gotie musique na lena ba mugeya na ba jeko et puis tant on a na royal na bete na orchestre mo la remesse donc signification na ngoi la répétition est la mère des sciences donc la remesse donc tu es en train de répéter chaque jour ouais et puis sans repos même dimanche et puis na eko kende na Kitambo na bete na bandeko na ngami balé burona yo kampela tobetaki na Versace Musica donc voilà et puis to salagi enlever les rideaux mogo ya wenge na vis-à-vis et puis nde na yeko kota wana po bana ko luka second drummer pour na titina donc bana ko luka mutuni ako secondé donc to alagi 3 personnes donc to alagi deux personnes plus nga 3 champion du capé là aller na quartier latin et puis na soirée na ngai donc ba bete na bango pe bien mais mukolo na chance elle a pas na nga donc il a la pas na ngai donc voilà yango ti lelo donc na kota yi tango ya wenge BCBG bon chic bon ja 4x4 là la manini 97 96 97 donc na kota gi na banda muke ndega mutu to bandanga précédé malembe donc yango wana ti lelo moni nzambe pasali tant to panzani na pone na nzela malamu na lande na El Salvatore de la patrie Motopamba yango no moni lelo toujours continuer bonhomme de chemin donc voilà
Pourquoi choix ya Séguin et Zaki Kaka, le souverain Bina Dama? Déjà, tant que tu es ensemble, Didier Massé l'a fondé. Après, c'est Bambote Place à Olivier, donc, salut. On est père de famille. On est père de famille. Donc, père de famille, Alain a monté ma mounene. Présence à la Gepanae, Nagotanga Bakomote, mission presque belé, Babana fan de Panae. Donc, Alain a monté ma mogo, Yamounene, père de famille. Nana Manego Landagaga, Nenge Bavie Babengagae. Nenge Bangomo Bavie Babengagae, père de famille, donc. Et puis, tant que Panzanagi, Nalandagi pour la monique, Jala na ba idéologie. Ana ba idéologie pena. Sans blague. Bota la banda to Panzana ti lelo. Bo comprendre que Adam ta idéologie pour Adam ta humble. Ni les kana na kati on a depuis bo banda ti lelo. Po biso tam so to bien ngote mais yon dans na kati roko. Makambo ebele. Makambo ebele. Na wolo bangote moni TV oyo. Place to les gars na ba cameraman na biso ni ba filmer biso boy. Et Matisaga et Kitisaga. Donc on a un peu de mais exactement que non, so au moins qui battu tout balanda qui motopamba balanda elo kama bete balanda elo kama malamu. Donc voilà, président ada social ayebi ko fana batu ayebi pe ko zana batu ayebi pasi ya muninga ayebi moi ko tsa mutu na mutu à l'aise na coin na ye. Oui, mabe zanga raté, mabe zali zanga raté. Mais quand même, tous les gens tout ça de côté. Total là, ma camne oya malamu, total na kota malamu. Pour na mbogo Congo tozoaka mabe ya mutu toche liboso. Siko toya mona mabe neso akufi. Mais non, nga déjà tant na vivre boy na linga na reconnaître mutu na bolamu na ye. Donc voilà nga na tala à côté ya malamu ya patron na ngai wala moto pamba donc. Voilà peut-être ça là qui moi parcours no mukie ngaro la biso potokota na kati ya maison na kati ya pardon BCBG sikoyo et par rapport toujours il y a BCBG entrée na yo beti et quand est-ce que aux autres qui vraiment beaucoup na BCBG parce qu'il y avait des gens au bapasa qui par là et ça là qui on ndenge nini ke batana bazala société lelo yo comme ça bon ngala benga ngoki mokonzi kutu na loba te naza mokonzi non na mokonzi te na juste chef d'orchestre na orchestre ya batu mokonzi ezo za mokonzi pena oza mokonzi pena neti papa chéri moko neti l'état mokonzi pena oza mokonzi comprendre na chef d'orchestre na ba limite na nga donc naza mokonzi te donc na simple chef d'orchestre oh ya papa chéri nazo diriger ba ndeko na ngai donc ezoleka bien donc ba o bazali liboso na nga basalaki mabete basalaki pe bien nga pena ko continuer na nzela ngo sauf que eza mutu na mutu travailler na ndenge na ye na mutu travailler na façon na ye ndenge na salaka eza pe tant musu ko musu ba ko tsa pe tant musu prof qui ben chef d'orchestre ayana ndenge na ou bien Sunda Bass ou bien Jidel ou bien Fuji Gino donc mona mutayaka na marque na ye chef d'orchestre na wenge d'ensemble zalaka na nous yana biso ciel et boula tant que panzani pe azalaka na papa chéri a continuera kozala chef d'orchestre et puis toyaka ozwa mpe la chef d'orchestre après tozwa Kaluchi après nga donc tolanda hiérarchique auto zolanda Alain Pela voilà non il a nana été tant Pela akembala moko normalement fait à Fikare ou bien Kaluchi maître comme alai trésorier azape trésorier na biso ya orchestre yango moni batsai Kaluchi wana ngai kutu bulte ponga na bulana nga makambu derrière di cosité nga na la bon donc batsai Kaluchi yalai Kaluchi tant Kaluchi ake na lagi surpris na moi na TV to na karibu variété passer na yo na ser na nga mami lela présent alobi yango à haute voix que non à partir d'aujourd'hui Séguin Maniata Moudao dirigé biso na orchestre chef d'orchestre
bato balaki na sentiment ya koyamba bango malamu babetaki maboko oyo mpe balaki na sentiment te bazwaki wana marke na bango moni lelo na makambo tu tosalaka bato bakobetela koka maboko te so babeteli maboko trop seke olingo kufa bayebi ke oyo alinga kufa na ye atika tobetele maboko kaka mais so moni babeteli yo maboko kote moko na kote mosusu mpe bayini mpe bayali to banguna esalaka bien seke nzambe ayebi yo semblant so bato baobeteli maboko kaka keba olingo kufa lingaka bato mosusu bafingaka yo misusu batongaka yo misusu mpe balinga yo mpo bakoyina yo mpe batutu te c'est bien par rapport ya depuis okoma chef d'orchestre ndenge ozogere eza mpe na quelques personnes mpe balongwaki tout au long kaka ya yo komi chef et qu'est-ce qui fait que bato soki balongwe babetaka toujours lisolo ya Séguin na ndenge moko peut-être ya bien te koakize toujours Séguin na makambo ya bien te et puis na part na yo oréagisaka te Séguin se dit ya quoi ezalaka ya solo omoni nzambe oyo tosambelaka soki bato basambelaka ye ya solo tokotuna na un jour okotuna papa chéri mokolo okoyambe mpo okoyamba ye aza artiste musicien akoleka na badifférente chaîne mais nayebisi yo nakufaka pour rien mais nandima yango donc babwaka libanga na manga kotela mais mokolo eyali oyeba vérité ke Séguin asalaka nene yango wana bato ebele bakosana eti balanda papa chéri baya vitesse ntango mosusu mpona koboma motu akanisi ntango mosusu papa chéri alingaka Séguin mpona kotonga bato non ngai natonga bato te ngai na baka vérité ya likambo ya lisolo epuis moto yango atelemi wana epuis ngai naza wana epuis papa chéri aza wana nayaka te mpona koboma motu balongola motu ngai nabeta drum komanga fona tonga chanter mpo balongole estce ngai na koremplace ye na voix wana omoi te ezosala biso kokita kaka mpo bagrand chanteur bala na wenge BCBG bagrand compositeur bagrand danseur peut-être koko osala yango mpona petit no moko adérange ko trop ayembaka mpe bien otali ke na moto mwa différence ezali okokosala yango mpe mpona ye so otali na BCBG petit frère na nga aza te nga petit frère na nga abetaka na quartier na comment on appelle ça pas Fali Poupa donc comme on est Kanzaronsa donc petit frère na nga nakolinga te tosala mosala moko na ndeko susu tosala na société moko jamais nakolinga yango te jamais petit frère sala onini mpo nolinga yango te jamais ozoba vraiment jamais parce qu'on dit jamais non liboso ezalaki mais sikoyo ekozala te so petit frère na nga to alinga ya na BCBG na conseiller te yo koya te yo na conseiller ye koya te yo za lukano bokese ebele est-ce que comprendre yo au comprendre petit frère na nga déjà aza te ala na kar na yepe petit frère mosusu wana ya pa na nga te mpo nga petit frère na nga ya Kanzaronsa cousin nango olinga te so nayebi kaka yo ya cousin nango olinga oya ata bointerpréter yango mal na famille donc ça fait rien donc eza nango rien mpo nakolinga te naza na ndeko esika moko susu comprendre kaka ntina na zoloba boye nakolinga te non nakolinga te na ndeko esika moko nakolinga nakufa nga moko bapasi na bisengo nga namona kuna nakufa nango nga moko comprendre donc ndeko na nga va te débrouiller ailleurs okei na yo baorchestre eza ebele baorchestre mpe ezobima kaka bato ebele bazofabrike mpe mwa bamouvement na bango okobeta no mpe na Umberto Musica na Weston Musica ya pas de problème mais na wenge te petit frère na nga déjà abeta présent na nga matolo akabelaka ye comprendre donc oyo eza déjà malamu yango wana comprendre donc eza nango rien mais na makambo oyo bato ntango balongwaka o Séguin moto asalaki boye nzambe aopinir bango mponga nde naza wa nayeba osala moto mabe te nayebi kosala moto mabe te ndimanga bato basala nga mabe tro nayebi penake yo outi oloba boye mpo na nga yo osalaki boye mpo na nga neti makamoko nga nayebi oyo eza
peut-être qui est la circulation parce qu'il y a trois non ça qui est toujours ya Maséga. Il y avait des gens qui ont dit texto par rapport à la question on va proposer qui t'ont posé Séga par rapport à Malobaneti n'engana na tout na question mo moké vous en avez pela si azolongwa vous avez un problème mon côté vraiment la carte ça pour rassurer. Tu as un problème pourquoi? Tu as un problème pourquoi? Déjà tu seras bien, tu vas bien. Tu as un problème pour aller. Peut-être na maloba peut-être qu'il y a Séguin à sa na poche nanga. Na éviter par rapport nanga question on a vraiment là-bas qui n'a pas posé en gros Séguin. Peut-être Séguin on a moi explication qui est par rapport na. Ngana na poche ampela. Kaimende to kende ngana yi. Donc wa ne na ngo ba les ont dit. Ba les ont dit ba maloba ya bato nzela donc akoloba ndenge wana ngana na poche na ye na sens na voilà vraiment sans problème ti lelo communication bien et lo on a problème ata moke te to na problème te to alaka bien to benganaka so ya na posa benganga so na posa tuna ngai loko tuninga so na posa senga nga pe na senga ye donc aza grand frère na biso ya famille donc voilà donc on comprenait qu'on était milobeli pour nabi ah na nenga mystique na nenga musique on a rien de influence ça qui oya non même pas déjà tant on a salé test baye te ngana ande kwa mpela rien na beta un point ngana nga muta activité yo sala activité mais est-ce que hier sala fait activité jamais tant on est na yego beta na komi ko beta oh bata wenge sko ba ko na parler oh après ma chez Ozwe oh petit na ngai siko tangu na pusani muna mtasali akomo zwanda kuna ye pa na nda kuna ye ngape bureau pe donc comme nao chef d'orchestre frère na kanza za pe na parler na ye donc muna mtalu vite ouais na point na ye donc tout ça ba indépendant quoi donc muna mtana point na ye voilà. C'est bien ce qui totali mukie par rapport il y a orchestre yoza quoi encadrer les lots aux an à moi ceux qui n'ont rôle bas aux an moi un peu large na ba décision décision finale au loba dans le sens net mais si asali mabe na gangeli na pese suspension na yebi epena na yebi ke soki na fingio na sali mabe na manke nzambe déjà na yebi keso na mwasi ya muninga na sali fo muninga azolela un jour et oyela nga pe na ndenge mususu bato belende oyokaka o mwasi na a déconaki mwasi na asali boye c'est que azoi mwasi ya muninga na ntango azolela alela kaka ata après 10 ans nzambe afrappe yo comprendre donc yango wana na évita kosala mabe mingi mais naza moto oyo bato bakosela makambo trop na mokili ngai bato bakosela makambo trop bato bafingaka bato batongaka bato bayinaka ozoyina nga na motema me ozoyina nga te ozoyina nzambe ozoyina nga te ozoyina nzambe ozoyina nzambe mponga nde nazawa nayebi kosala moninga mabe te bato bamelanga biloko ebele basalanga makambo ndenge na ndenge nao nakenda kofunda motu na mbila te bakanga ye mpo so nake funu oka nayoki mawa baokangi bakobete moi nayoki nanga mawa comprendre donc naalaka ndenge wana na okese mpe naalaka na mwa motema mawa mais elobi te ke soza motema mawa donc moto akoya ne retard otiki boye te nalobaka makasi nalobaka makasi simplicité si on peut dire voilà donc nga natambolaka normal pour toi na biso ba on a confirmé vraiment que c'est bien ça simple parce que tout le monde a biso ba musicien tout le monde aura toujours ba musicien ba comment la bagarre de belé mais vraiment c'est gars autant la musique à place to zala kina c'est gain depuis pana eti na kintuka kala to lekin zela ya mai vraiment c'est gain azata na garde morote ce qui va mettre ba bengara c'est gain ta na mettre morote ye morote tant que za na problème na mutute atambola 100 mètres mais c'est gain ce total il est dans l'album il y a soyons sérieux Bimi et nakati ya ba titre nyo sur ça 18 titres ouais 18 titres ouais Bimi c'est gain nzembu moko c'est gain yembaka non c'est gain ayemba c'est gain simple batteur simple drummer donc
simple drummer, simple batteur. Et comment il se fait que Seguin azala na nani chanson moko na kati orchestre? En dehors quand il y a Seguin, le lot est trouvé per Roger Ngandou na chanson moko na kati. Et ça vraiment c'est parce que peut-être que yo mbakate fait que c'est retrouvé na chanson moko pour tes vieux pour la ndengeni na habité ko. Kana ngo munene eloko ape. Pour expliquer non ba téléspectateurs. Omoni lelo so ina tenzembo. Papa chéri emo aibi. So iba dino batie ba fuji ba tebonga na chate muto na bandi masolo pena. Est-ce qu'on regarde la signe ni récompense ou quoi? C'est bien si je comprends bien réponse. So ezale pour la signe ya récompense nde presa selinga ya munene ndalo binanga bon. Soit on sous 5 chansons. Biso nyonso présent atali non ba mission nanga ba ebele mona mutu faut à se retrouver. Fallait à kwanga muke. Vous comprenez? Donc c'est normal chaque album il y a mouvement. Oya yete, oya yeza il y a mogo. Mais chaque album il y a mouvement. Nana droit au ciné titre mogo lo bagage yemo wala ala muga bon petit nanga ou meli bon zwata 2 3 lo ba yemo po yemo mudasala taneti après ça bogis album après ça mettre ficaré album. Donc voilà et ça alali alamuki amonike et puis a permettre biso muto amoni akomi prêt à sala album na ayebisinga. Et maintenant ba yembeli yo na kati ya ba chanson. Kibens yewana prof Gilles Kibens voilà directeur artistique na biso. Et puis Gidel, Nono Fuji, Gino, Abraham, Bogis. Pourquoi bango? Pourquoi bango po bango ne ba travailler ki angoti. Banzembo eze belé mente pe a emi na banzembo belé a Chuda, a Belle de Charme ba mission belé. Yo po yembi. Non, nga na invité nga na beta batterie. Nga na beta batterie, on mélanger on a 2 lièvres à la fois. Il y a des confrères aussi, tant que ça qui n'est loko yo, à comment mélanger, de yo moko ye ko la ratate o bandoye maman mukien to ndenge. Na yemba nga mena ko landa ba ngote. Po bango ba sali bo songolo pakala sali bo déjà na la suivi c'était. Na la pe envière te. Donc na talaga o ngana na zanango, on comprend. Voilà. Donc na minute na talaga BCBG Magamba BCBG ya papa chéri motopamba leader. Vous comprenez? Donc voilà. Donc naimba te na beta batterie ba mission na biso ba yembelinga ba yembi kitoko ozoga o Gidel. Donc ba yembi kitoko ba yembi bien donc. Yo moko pe man pro. Ozoga te les pro. Basis c'est au alegi tous les basis na Congo Sunda Bass. Là c'est Seguin qui le dit et il confirme son langage que Seguin. Eh ben ouais. Mutalegi Sunda Bass. Ogate oya babiloga ve deka kimpuni deka. Donc yango Seguin de ta part peut quand même n'avoir na o comment mais koko yemba quand même les apenze mbuna oh pendant ce petit ba téléspectateurs o bola ndo pe na ba fan na yo. Est-ce que ndena comme c'est un week-end. Est-ce que ndena comme lelo c'est Game Boy. Est-ce que pona naembagi pona banzete mibale wana ga na wemba nanga sima mikolo soyi oyaminga na émission mususu na koyemba na omega me pona lelo ba chanteur na biso bali so na legu tatana achuda to a Belle de Charme ndebo vous comprendre de Super Week-end donc amis des Super Week-end vous venez donc là de suivre Seguin Mignon Maniata hein vraiment garçon mignon a relaté bino moi mouké histoire naé par rapport il y a bâton naé ndenge nini a pasaka bolandi et alobeli par rapport il y a ndenge a banda hein moi carrière na ndenge a banda ki yango na ndenge komi lelo et Seguin to komi presque na suka vraiment émission na biso week-end ba Seguin week-end a Seguin vraiment et c'est pasaka ndenge nini parce que émission au spécialité nango isa week-end aujourd'hui vraiment to lobela week-end ya Seguin week-end à Seguin et c'est pas ça ndenge nini parce que balandi onengo longwa kinanda ku mo relaté bon moi mukie lisu bon na lobaki yango ja na edité na lo bandela yango kaka dans week-end nanga c'est pas ça bien na la nanga na ndaku na bima na te na la trop libanda penate na pe mananga na palin
ou bien soit na bengi boss na ngai président oza puis na landi na ngai place ali to fay na biso to kaboli moi verre ou aolia soki ali to da Pas trop master. pas trop master pas trop master C'est dit à quoi? ngamoka ndenge na nga obe na fanda Éducation en famille ou quoi? non ngamoka na mipesa discipline mo boye na pema na nga na palin na oka ba musique na nga kala ou bien na osala musala ou bien na sali moi sport na nga muke na palin ici na pemi na nga na bapoko ande mwana bengi président na nga comme lelo to na concert parce que beta tous les dimanches donc voilà. C'est bien, toujours tout autour il y a Table Nabiso, j'allais te présenter un jeune, toujours travaillé, il avait aussi une question à te poser, c'est un stagiaire de notre chaîne à travers cette émission Super Weekend. Serge, une question de ta part, viens vite à côté de moi, une question de ta part. Et Serge, dites-nous un peu, il y a toutes les chansons de Babandé Mounon sur Abino, Boyembi dans l'orchestre. D'habitude, j'ai bien pu intervenir, mais automoni, c'est comme si à intervenir, disons. Bino Boboiko, j'ai bien intervenir, to yendem taboy. Et ça, on aurait bien à un moment à l'obagi, laisser les enfants s'exprimer. Laisser les enfants s'exprimer. Vous comprenez? Donc, tika bana va s'exprimer, donc bana va Bino, Abibino Boyemba, donc ya, voilà, ça qui appelle si banono Fuji na ba Abraham na ba professeur na ba tout oya mouvement ba tout nyonso tout ba musicien nyonso appelle si bango chance ba yemba ba yoka bango pe po ye boyebi déjà ato kangi miso ki voix mo boyebi ke papa chéri est-ce que yo so kangi misu oye ba voix ya Achuda non to ya Abel non ya wana ba laisser les enfants s'exprimer donc ba monsieur ba yembi à intervenir quand ba biloka mikemke mo ba elembo. Donc à sali de façon qu'il y a pour la paix ba chanteur na yeo ba betara na groupe na yé donc voilà. Merci Serge. Voilà, là c'était notre stagiaire Serge. Merci beaucoup à Serge. Et c'est bien vraiment, il y a des gens déjà qui nous suivent. Vraiment, bah vidéo, bah comme vraiment na yo karamingi, on a arrêté na vraiment na BCBG. Comme on dit moi récitation mon repos nanga, bah baba mon anteba. Il y a aussi de vieux bazolanda yo. Balingara BCBG et hier bazolando boy moi cette question parce que c'est un week-end de robot en côté de bon week-end quand même à ces vieux là qui donc bon week-end na ba vie na wana tout donc avec Constant Mari mon condina fait kofa donc ba félicitations sous ve poste ezo matagaka ya Michel Kabeya vie na Zizi Zebra Force tonton Rafloali donc tonton Baba ou Cholobaye déjà Claudine Thomas tonton Claudie Thomas donc la force tranquille et puis Massa nanga le seul qui me reste donc Papi Kiyimbi donc Bitimukena Bench Bass donc tous à moi et Belé na Sima na pesi bino tout ba mbote ya trop cellulaire ya Nkobo pas Jogalula Ben Laden donc vraiment na souka senga toki déjà côté les mains voilà, message clip il y a chanson il y a album na bino soyons sérieux, message clé. Au moins, tu dois le banir. Au moins, lelo, espace autoyé, au point zalande et zaboé. Batagi nini? Ouais, batagi, c'est na musala. Biso BCBG album et bimi boy. Bazo se prenango. Poto tagi série. Émission na po ele ka boy na écran batubala nango ba se prenango po tsaga du série. Donc voilà. Question morale qui na souka vraiment de toroki na biso déjà au banda ko kende boy segia ezalaki segia pona nini soki aza na voyage abengi mama na kin mama aza na ndaku te segia sili kaka na ndenga moto eza question surprise. En tout cas bino bato basongi nana mutako linga moi à azala libanda non fona yebate fona yeba makambo tuna boyo kansi ata yo pende wana perso acheke yo azio libanda moi te fo. Merci pour la qui vraiment temps pour répondre à ma question. Merci pour la simplicité. Oh Bazolo Belara toujours dans 4 orchestres. Maintenant la trouver dans bien, je sais pas pour d'autres personnes. Merci beaucoup Naba Gilles qui pense Batunion so ya voilà, il y a BCBG. Il y a la directeur artistique prof.
directeur Nabiso, adjoint Naïda Sunda Bas, les pros, en même temps Sunda chef à répétition. Merci beaucoup Naba Sunda Baz. Hein? Sunda Baz, c'est bien confirmé vraiment que ça, l'équipe a tenu ça n'engage que c'est bien. Tala, Yokago, Babazi c'est belé, bah moi bête qui boudigi, mais Sunda Bas toujours Nathan. Nathan. Bon, je laisse Séguin tant quand même à continuer le week-end pour te surprendre qui est vraiment. Tu as rejoint Nenga Passara week-end lequel un mot pour cette émission. Émission qui toque encore Molière TV donc à Zong Samson a souvenir naebi o ne image on Tigali na ne Tigali boy donc atana daya botigala kotala ngoyo puis bosala ba émission na chaîne po chaîne nde ebi ko pesa mission valeur beaucoup comprendre émission au niveau écologique beaucoup comprendre peu ampleur beaucoup comprendre que non bon na fingi ba journaliste musuté ou bien na critiquer bango té mais ba ndeko na bino musu ba sala émission bien soutenue ba yeba susu ba benga woni déontologie ya journalistique té comprendre donc faut ko tapena na kata masolongo pour comprendre donc en tout cas yo comme au comprendre peu en tout cas continuer na bon nombre de chemins wana nzambe a otika yo pete a otia maboko biso to bando yaka ngapena na téléphone na ya polele so obenginga en tout cas na oya ata papa chéri so na besoin na yepe na oye bisaye a oya donc y a pas de problème mais déjà a otala émission oyo moto pamba ya yo yango wana prêtre de prêtre donc ala na rien donc prêtre ya bateau baza na rien. Merci beaucoup Séguin. Te remercier vraiment Batou. Nior soya BCBG parce que Bozala qui toujours wana pour Rolanda émission vraiment merci à vous vraiment si j'ai de remerciements numéro 1 la chaîne Oyo Molière Télévision directement à mon boss Léon Limbalimba et de bons week-ends vraiment la Batunior au Bazolanda Bisso, de bons week-ends à SPKMA, vraiment ma copine chérie, de bons week-ends à ma maman que j'aime beaucoup, de bons week-ends Naba, Batunior sur la technique à Molière vraiment. Du côté de Brazzaville, je souhaite déjà de bons week-ends, Monsieur Beethoven Yombo Germain, de bons week-ends à vous, Monsieur Beethoven, de bons week-ends à Papa Rex. Les colonels Bankala à Brazza, de bons week-ends à vous, de bons week-ends à votre mignon sur Balingaranga, Balingaranga émission Oyo, de bons week-ends aux fans au Baza sur Facebook, de bons week-ends à fans au Bazotin à texto par rapport à l'émission R et les Cara vraiment. Je vous remercie beaucoup pour vos textos, Nazo Zongo vraiment, et ça s'est passé bien vraiment, et ça s'est pédissanga. Merci beaucoup à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Quant à moi Bibi Kapinga, je vous dis merci et je vous dis toujours ciao, de gros bisous. Ciao, ciao. Général,